ça, to landi na ba bitumba oyo ça va déjà entre bande kwa est bande kwa Maniema na bande kwa Katanga ba reprocher bande kwa Maniema balobi selon ndenge ba yokandaki que après moto ya Maniema et vous allez monter na Katanga ce qui to landi bien bande kwa Katanga kala ba yebisa biso que Joseph aza mwana na bango après tu yoka kazaka pe mwana ya Maniema comment bande kwa Katanga bakoki lelo ko revendiquer que pouvoir ya siko ezali pas na bango du moment que moi nous azalaki wana azalaki mwana na bango lelo ba reprocher ba tinde kwa Maniema oyo pe bazali na pouvoir et bango bazali sous pouvoir. Matondo pona question na yo mutamutu Makamba Congo ezali vraiment na ba scénario ebele o tangu Hippolyte Kanambe ba memaka ye na mallette et pas ya Laurent Désiré Kabila oyo soi-disant balobaki ki aza mwana na ye déjà tozomona que mutu wana ye na identité ya lokuta parce que bango moko bakatange soki babebani na ye balobaka ki aza mwana ye te bakoloba vérité soki oke bato basalelaki ye ke bapesaka ye village soit na Maniema kuna bango pe donc eza vraiment flou ba situation wana alors eloko nakoki koloba déjà choix ya dauphin na bango pona ba élection oyo tozoyeba te ke kosalema nango te toyebi ke kosalema te ezali vraiment eloko oyo normal il fallait tolobela moins parce que l'unique eloko oyo ko sauver mboka na biso ezali faut bato bakende na soulèvement populaire mais lokola ezali actualité oyo aventure ezoleka na mboka il faut quand même tolobela yango alors bakatange na bato à est ba régné pendant 17 ans je crois ou plus même hein la régime oyo kende partout bazokolobaka alors RDC République démocratique du Congo ezaka ba province wana mibale te donc ezali pe ba peuple ebele baza wana baza pris lokola en otage pona miyibi mibale ya bazoya ko exploiter bango d'où pona ngai ezala bato Katanga ezala bato Maniema soki bazoko potana tika bango ba potana oyo akoleka makasi abeti moninga après biso de place wana problème na biso to ya ko bengana ba Rwandais nga problème na ngai ezana no moko tozomona carte kuna kalonda déjà na répartition Katanga tozomona ndeko Moïse Katumbi d'accord mais nga problème na kuna na likolo tozomona ndeko Vital Kamerhe ou bien bachadari na communauté nga na lobi na Joseph Yemoko on nous a présenté Joseph comme un Katangais dès le départ à 100% des Katangais ça c'est comment bah c'est Belagi Nango après bah ils ont dit que ezalaki Katangais par rapport il y a paternité na ye aye ko bimaliso souvent na Maniema avec influence ya Kivu par rapport il y a maternité na ye et Mama Sifa d'où les deux provinces étaient déjà représentées dans le pouvoir. Exactement. Comment se fait-il que maintenant province moko est reprochée province mosusu et on continue à pouvoir du moment que bango mibale bazali na pouvoir et bakoye suko se répartir le pouvoir si jamais moko na bango oui oui normalement moi nazalaka mwana papa na mwana mama soki ye Hippolyte Kanambe azali mwana ya Laurent Désiré Kabila donc étant au pouvoir bakatange bazalaki représenté na tanyoso oyo ya lekiwana étant pe mwana ya Mama Sifa selon mythe donc batuana pe bazalaki représenté pendant règne nyonso oyo ya médiocrité ya Hippolyte Kanambe na Congo donc bakoki lisusu ko disputer pouvoir te parce que pour ezali royaume d'abord te que pouvoir ezalaka chasse privée il y a les deux provinces wana pour ceux qui ba province mususu ba réclamer présidence donc bango baza batute donc ceux qui to koti na ba débat ya ndenge wana tozomona ke bato wana bazoko bunga nzela balingi Congo et se développer donc Hippolyte Kanambe étant au pouvoir
ba katangi ba lobaki mutoto yeto donc mwana na bango ba tu ya province orientale ba lobaki aza mwana na bango pe donc rien ezalaki ya bango mibale soki lelo bazo linga ba conserver pouvoir eza par égoïsme ou par je ne sais pas vraiment bien ndeko na biso Budakasa lelo tomoni opposition et comme na ba candidat ebele tomoni kuna front commun ici candidat mais comment se fait-il que les gens na liboso pendant que bazo comme ça biso vidéo na biso ya nini ya Olenankoi na ba déclaration na sala qui porte aux na ba élection mais to que na yo lelo ba lobi Emmanuel Ramazani Chadari azali candidat unique pardon indépendant pardon on est ici candidat indépendant mais ndengenini la mère main d'Abima qui a lobi azali candidat désigné par autorité morale, il y a FCC, et après, Mme Bagazali, candidat indépendant. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Matondo Moutamuntu, au moni, ceux qui ont lobby candidat indépendant, tout candidat choisi par l'autorité morale, bazoko jouer par la terre. Oh, bah, il que Congolais, ceux qui ont joué il faut qu'on joue dans la terre. Ngai nazo komona babiloko wana lelo yo tozoko lobela makambo ya élection na Congo batu ba déposer ba candidature parce qu'on parle de l'élection oyo batu bazali préparer na ba contexte oyo biso batu toyebi. Malgré ça ceux qui opposition azalaki ko travailler pour la population peto bimana crise oyo ya munene ezala mboka na biso déjà balingaki ba déposer ba candidature wana te pour na ba conditions ezali rempli te mais déjà ndenge bazoko kende que oyo aki a déposer candidature na ye po elo ngai na remarqué bazoko kende na oyo babengi phénomène edingwe oyo soki balandi asali atamboli na mwa bato asali mwa plein wana bazomona ke non ye wana aza populaire donc phénomène edingwe ya bakatière na kala tamto bandolanda kati nde yango nazokomona par rapport ya soi-disant FCC ya ba corrompu wana bango na yango babimisi candidat moko soki lelo bake na élection oyo ezali libre pe transparent lokola bango bato bazo-organize yango bako gagner na bango présidence sans problème parce que ba opposant na biso bazalaka averti te bake déjà deux fois na ba élection ya ba condition mabe baye baleli mais bayokaka na bango te matoi mangongi siko élection yango oyo bango bake ko déposer ba candidature pour ba légitimer nani d'accord Hippolyte Kanambe to pouvoir occupation pendant que c'est la vidéo na biso parlons un peu du candidat en question tozalaki awa avant que na zanga yo tozalaki awa mikolo lekaki tolobaki ke amonani à ressurgir à réapparaître à ressusciter donc nous parlons de élection pas contre une histoire mais modèle à zo des désordres na zo marqué na 8 jours monsieur Bakisel Manzo va apparaître est-ce que à couper sa candidature na yeto à couper sa tête c'est là qui est le 5 Manzo va le c'est là Loufou à monanité où est-ce qu'on en est? Ah oui. Oui, oui. La fois passée dans l'obaki qui tango salagi vidéo na nulle part à l'obaki qui azoko bima parce que ni mon dansé mi azabele bien na kati ya Kinshasa. Tu vois? Na molimo lokolo eli. Ba physiquement pe na molimo azana kati ya Kinshasa azoko mona ba scénario nyonso ezoleka. Donc aza mututé oya il faut azonga na Kinshasa puisque aza déjà kalawana. Azotala ba. Mais asalagi parce que Aza candidat na ba élection na bangote déjà Bundu dia Mayala ezali partanté na ba élection ya mascarade oyo tango pe ne mwana semi asala ki vidéo abimaki je crois ayaki pona ko peser un peu sur mwana mboka Jean-Pierre Bemba po ayebisa que message oyo ya zoko kende na Kinshasa kwa mi pesa étiquette donc fois à la malin, soit
kokende kopesa candidature wana ezalaki vraiment eloko ya malamu te oye moko a s'identifier que azo collaborer na disons système en place ya occupation yango wana ne mwana semi akotikala jamais ko légitimer ba élection oyo po alobaki problème ya Congo ezali ya kobengana Hippolyte Kanambe na 3000 Rwandais oyo tokosala élection sous occupation te. D'accord. Donc azali bel et bien azali na molimo na PV azaka physiquement na Kinshasa soki belge azotambola na ebele ya bamouton azorepresente bana bamouton siko mouton wana na moto azokende na bino soki akende na bino na libulu bosuka wapi? C'est ça le problème tozali wana. Ba vrai congolais bakoki kozala bamouton te. Vrai congolais za moto azo yeba lolenge ya moto. Façon ni moto aza koloba. Façon ni moto aza ko se représenter. Baoyo wana misato. Na ba mususu bazali na sima. Baoyo wana misato. Ngana koloba niati. Oyebi même biloko bazoloba ya ba élection banini. Ekozala te. To s'attendaki te na ba biloko. To s'attendaki na éboulement ya makasi o bazoloba pendaki bato batelemi pour ko chasser tipia leadership automoni ezana tinadi. Merci mpaka to vous êtes invalide. Tout dans une vidéo moko ya suka soki tozali nango poto koyeba vraiment que makambo zo sala na Congo za solo na yite soki régie akoko permettre de solo tala ngomba. Ezali ya mokuse. Merci bana mboka rapidement poto zonga et pas mutaka sa matondo. C'est là qu'ils ont peur de Moïse Katumbi, non, qu'à avoir peur. Ils savent pourquoi ils ont peur de lui, mais qu'ils sachent que peut-être à leur insu, le président de la République continue à causer avec Moïse Katumbi. C'est là qu'ils ont peur de Moïse Katumbi, non, qu'à avoir peur. Ils savent pourquoi ils ont peur de lui, mais qu'ils sachent que peut-être à leur insu, le président de la République continue à causer avec Moïse Katumbi. C'est là qu'ils ont peur de Moïse Katumbi, non, qu'à avoir peur. Ils savent pourquoi ils ont peur de lui, mais qu'ils sachent que peut-être à leur insu, le président de la République continue à causer avec Moïse Katumbi. Maintenant, on se demande, on se pose des questions, ce qui vraiment Makambuizo de Kanambo Kezali, Yasolo. Wana Boumoni Azali, Motomoko honorable, selon le Parlement ya Congo, où il y a lobby que je compte. Peut-être, à leur insu, le président de la République et Moïse Katumbi se séparent. Ndeko Kassa, est-ce que Ozala, comment, challenge politique, les alliés qui est ennemi, dans le cas du Congo, dans le moment où on même pas Omar a lobby que les alliés occupation, mon goût de sur la été, dans le monde qui va se bambouna, dans le sol de la tête, par contre sur la tête, au moni, Ndenge Moïse Katumbi a subi la maltraitance. Ndenge Ndeko Zakari a lobby wana. Ceux qui vraiment les suivent, il y a Congolais, ou bien il y a pouvoir Moïse Katumbi a sur le lana, Joseph Kabila. Ils ont représenté les Congolais qui va ressentir il y a un canal parce que les Congolais ont importance à ma belle na bamoté. Et ça va bilo comme ils ont fait ça makasi. Déjà avant de répondre na votala na les trio ana ba aventurer ba leka ki na liboso. To moni Katumbi na Kamere bazali ba pilier oyo basala ki peut perdre et oyo détruire boka na bisoti na niveau tozali. Malheureusement Félix est abimi naïf pour exploiter. Donc il va exploiter pour la popularité à IDPS. Donc les gens qui la caméra na Katumbi va racheter IDPS et pas à Félix. Donc va consommer. Alors ce qui n'a pas déshonorable et tout honorable Zakari Bababaswe, il a toujours boka na sérété parce non mais il dit des choses vraies des fois. Alors quelquefois il dit des choses vraies. Mais déjà, dossier à Moïse Katumbi, nazo ko comprendre était on a nini ba Congolais, il faut pas tourner bango en bourrique
on a mutu moko ndenge ndeko Max auti koloba. Mais citoyen bon, azali citoyen oyo azali on a ngai na zwaka Moïse Katumbi te lokola citoyen congolais parce que eloko oyo acte oyo auti ko sala kala mingi ya kokende na Rwanda ko pesa respect na ba cadavre oyo Kagame asalaka pendant que na Congo tozana plus de 10 millions de morts au bakufi wana 12 plus même de 12 millions après si bango ata respect mon côté mais azoko kende et pas Kanambe pour qu'il peut-être faire plaisir à sa femme qui est une Tutsi donc ba congolais bazana importance et pas il a été et l'autre ils ont intéressé Moïse Katumbi na Congo ezali kita ya Congo parce que ba crack na ye ils ont inquiété na gouvernement en place et bima oui et bima tout le temps ils ont aucun débat Zambie tout ça ba minerai bazoko yiba donc Moïse Katumbi problème na ye folie na ye ezali que akoma président ya Congo o bankita nyonso oyo tangaki ke ba province nyonso bazana ngo comme ça y a roya ateka lisusu ba mabele oyo etikali na ba province musu ndenge asali epa ya bakatange oyo bazoko bima naïf que ça Moïse soi-disant a osé. Moïse d'abord national moko azana ba nationalité ebele kalate awa to monaki ke azana passeport te mais to moniye azana Moscou kuna azoko tala match na ye kala mingi te to yoka ki na Belgique bakangi po azana problème ya identité maleki na ambassade ya Congo maleki na ambassade donc ozomona ba scénario oyo ye tipo na zoko ya nango oya na ba corps ya 5 ya Saint-Sylvestre balobelaka Moïse Katumbi fo azonga tout ça ba politicien ebele bazali banda ba maman Marie-Thérèse Lando bazali banda balobelaka bango te ba maman Justine Kasavu bazali banda balobelaka bango te ba combattant ba matone kimbango baza awa balobelaka bango te ngwanda balobelaka ete Moïse Katumbi a komi nani na Congo wana présidentiel donc ekomi sikoyo distraction munene na ba élection oyo ezali nango ekosalema te donc ba congolais il faut bofungola miso na bino pona type oyo parce que bango ba yebisaka biso ba ke pa ba décideur ozomona donc tango bazo pesa bango ba injonction pa ba décideur yango bazo linga ko ya ko appliquer na Congo il faut ba congolais ba sala soulèvement populaire ndenge ne mwanda semi alobaki que photo benga na ba rwandais parce que Robert Wazana inquiété hein azalaki avocat ya Moïse Katumbi tant soi-disant eu ba problème na Hippolyte Kanambe pona ba détournement na bango ba jina bango ya ba mbongo ba zo ko sala ba compte rendu na bango hein. OK, brièvement pas tout ce qui ça, vraiment que l'équipe biso vraiment patience et régie et comme Nasuka, merci d'abord na bango. Quelques secondes kaka par rapport à l'élection au Salanini, est-ce qu'on a mis conseil mis en bana Congo. Bon, pour la bana Congo, je crois il faut tout ça la campagne et ça la anti-élection. Parce que la condition déjà au bazo kenenango, eza malamu te Jean-Pierre Bemba kitai kuna avec phénomène Edingwe, yemorake a sali ese machine est déjà temps. Bon, sikoyo on a au etali ba contester ba résultat ata ba kei ba tie soso Hippolyte Kanambe ba tie soso na côté PPRD soso wana organiser ba élection. Donc opposition, il faut ba ça la campagne, il y a anti-élection. Donc on va retirer ma candidature na bango. Donc à venir na biso ezali ya ko bengana no classe politique o ezali ya ba Rwandais à occupation. Si manango to kotika la tout ça la ba élection na biso libre avec une transition pour tous soit fichier électoral oyo ekozala crédible pona mboka na biso eza Congo ya biso mabele ya bakoko na biso ezali ya ba Rwandais te ezali ya Moïse Katumbi te ezali ya ngai ya ba combattant. Maintenant, nous,